congodialogue.com. congodialogue.com. Français vraiment na sepeli mingi pona ba o nyonso bozo opportunité ya kolanda émission na biso ezali nini émission na biso ezali sekele ya libala ezali nini mama na papa oyo bozali kolanda biso na butu na lelo sekele ya libala ezali eloko moko oyo ezake lelo tozali ko découvrir yango tolingi to découvrir yango sekele ya libala tokolobela nini émission na biso na butu na lelo mercredi na 21h vraiment mutu nyonso to na bika za branché a Olanda biso sekele ya libala tokolobela sur 4 sous ezanini 4 sous ezali soumission soutenir souvenir souffrance na 4 sous wana tolobeleli tolingi toloba makambo mingi oyo eza kati na sekele ya libala oyo ebombanaki tolingi tofungola yango topanza yango lelo oyo tozali komona bamabala ebele mama na papa tozana eloko babengi soumission te surtout biso bamama balobi femme soit soumise à son mari to boite soumission ezaka na mobali na yoti soumission pesa na mobali mususu mobali pe ya moninga okoyi kozala na soumission ko banga mobali ya bato tozomona basi mingi bazobanga pe mibali ya baninga te mobali ya moninga okoyi kolobala likambo songolo akateli lingala eza malamu te mama na kati pe ya ndaku ya libala esika yo zana mobali na yo basi mingi bazalaka na yebite to koloba nini mobali na yo moko propre akoloba no likambo ko banga ka ete même problème ke eza malamu te yango wana vina lobaka beaucoup mingi na ndako ya libala il faut tozaka na dialogue tosolaka mingi na ndako ya libala mwasi na mobali basolaka bien soki tozosola mingi na ndako ya libala makambo ebele kozala bien toyebaka ndenge nini ya kose comprendre soki moninga asali mabe moninga alobeli moninga toyebaka pe ndenge nini ya koyeba kolimbisanaka vraiment côté la soumission tozali kolobela mingi bamama tobanga mibali balinga biso pe bamama tobanga mibali tosala eloko babengi soumission na répéter yango soumission wana ezaka na mobali na yo ya ndaku te bisika nyonso yo zotambola mutu nyonso yo moni ke azali mobali pe ya moninga il faut obanga ye yango tobelaki na 4 sous wana topesi na ya eloko liboso na soumission soki tokoti na ko soutenir eza na bandenge ebele mama papa o soutenir mwasi na ona nini o soutenir mobali na yo na nini lelo oyo mama mobali na yo aza ko voyager akena mboka songolo pakala to boyi to yo tikali na ndako il faut yebaka ndenge na ko soutenir papa o soutenir na mambo belé peut-être na ba prière peut-être na kolamba peut-être na mambo belé songolo pakala makambo se belé to yebi o eza mboka ya mindele mambo za mingi o esama na bamboka oyo lelo mobile na ko kende musika akena mboka musika atiki na ndako o soutenir na mambo belé eloko liboso soutenir na prière o bondeli pona mobile na nzamba sunga na banzela zokende azala malamu mama ko tshaka na nzuwa na makambo libala te na libala eloko leki malamu mingi ezali nde confiance na mobile na yo tango tche confiance na mobile na yo ndoko yeba ndenge nini bokozala malamu et surtout soki bozana dialogue ya kitoko na libala zuwa wana o tchango kate oko sola na mobile kitoko na cadre li solo nde oko mona ndenge makambo ko bonga mais so kamati zuwa tche liboso mo yeba te makanisi neza pas moi c'est pas mobile les andenge mo na papa soutenir maman na nini ko soutenir maman pesa na bandenge belé lelo maman pa ko zanga loko soutenir yeli kambu songo zo soutenir pe maman ko soutenir na kasi ma ngoze belé ko soutenir moninga ezate ke maman asalaka mingi ngombe papa salaka mingi te papa ko soutenir maman ko soutenir maman na makambo eze belé autre ko lobe ya ko soutenir moninga lelo muninga zana problème songolo moi ça soutenaka na likambu songolo mobala soutenaka moi na likambu songolo ezaka otika ka muninga ndenge wana te tango to koti na likambu ya souvenir ezali nini tozomona batu ebele pasana ba souvenir ya malamu pe ya mabe souvenir ya malamu ezali nini souvenir ya malamu ezali peut-être lelo mobala saelo eloko moko songolo asombela yo boye azomsela yo boye osepeli asala eloko malamu mais lobi kuna ta mobala ko sala eloko moko ya mabe
okangi na motema esali nini blessure intérieure lelo tosomona mabala mingi eza kokufa eza kokendela kokufa pona ba souvenir ya mabe mobali songola salanga mabe songolo zo kangango na motema oyini mobali na yo lobi ba rankine koti na motema na kosenga na mama nyonso za na souvenir ya mabe na papa limbisa ye papa nyonso za na souvenir ya mabe na mama alimbisa ye to yeba na kolimbisa po nzambe pe asepela na kolimbisa ka biso po ba lobi limbisa moninga lokola yo pe ba kolimbisa kayo na ndenge ya souvenir wana tozali kolobela na butu na elo vraiment ezna malamu te souvenir wana ezali loko oyo ba mama ningi bazana ba blessure intérieure eloko sala e passe na motema mobala zokisa ye na motema soka komika na point wana peut-être eloko mwana ngasa mbali ya malamu abaye na osala eloko te so na kasi ko mobali wana salanga ba blessure intérieure wana eza ko bota malamu te ta lelo toza komona bana ebele na libanda ya bashege ezoya kana ba cause ba biloko wana souvenir mo mabe mobali salaka mwasi salaka mobali conséquences zozongela bana eza malamu te mamuso ndanga na butina elo papa so ndanga na butina lozo opportunité na lobaka mingi tant na lobaka na télévision bino batu bolandaka biso boyebi ko leka ngai parce que bozo opportunité ya kolanda ngai en tout cas merci mingi na ba o niso bolanda ngai na butina lelo na kosenga vraiment to yebana na kolimbisa naka to yebana na sali mabenda na sali boy na boy yango mona ba sur 4 sous malgré moment yango meto fungoli mwa ndambu yango tozali kolobake mutu nyonso ako se retrouver loko zakati na ye ayeba ndinga kolimbisa muninga na ndenge to baki likambo ya souvenir wana eza lokola mama moko songolo abotana mobali to moni bakaone ezebele abotana mobali moko mwana na tango la rabala ki na mte ayeko botana mobali parce que tango botana mobali wana esila afanda ke pana ba nzamba pese chance abali abotina mobali mususu bana awanga na mwana wana ayebisa mobali wana teke mwana zakaye peut-être 10 ans plus tard tant mobali wana ayeko yeba ke mwana bota ye malgré wanga na ye et ça va mauvais souvenir maman ko sala nini papa ko sala nini papa ko limbisa ye po saka mutu po bakawa nezo yebele lokola mama wana wanga naka et ça souvenir moi mabe papa soko kanisi ndenge moi sona wanga na mwana ayepa nanga pona bala ye eza malamu te papa limbisa mama eza ndenge mo pena mama ba souvenir ko lingaka te ko tika muninga na souvenir amabe eza lokola mobali obota bana quelque part na nenga mayele mwasi ayebite lobi le mwasi ko ya ko découvrir eza ba souvenir mo zo créer ba biloko mo mabe kati na mitema ya bato mais mama yeba ko limbisa soki loko na bozana kawana elinge memela bino divorce bokoma na ka divorce te eza eloko no so basola ka bien eza ka dialogue mwasi limbisa mobali limbisa mwasi na yebi ke nzambe akosala na yebi ke be mission auto sala ka yango poto aider batu ebele auto zana bambeba na se ya moyi oyo moko te aza moyenge beni soki ye moko Yesu Masia te ezali te ke ngana yebi muta yebi na mokilasi azate ka ye moko Yesu Masia to mekola marako yeba to yekola soki muninga za ko enseigner yo pozu fe na biki Olanda okoma po oya yebi mingi azalite yangwana babilo kwa ndengwana mutu nyonso soko mona eloko songole sepelisio linga quand même oyeba soki yo yebe bele ko leka mutu neza kitoko po boko se compléter na vie mutu yebi nyonso azate à part yemoko Yesu Masia en tout cas yangwana lelo ba ono so balanda sona butuna lelo to koti na 4 sous wana souffrance mama na ngai na papa na ngai soki mingi na lobela biso mama parce que mama azali vraiment mama balobaka presque mama aza o mama za mutu de nation quoi presque toute une nation mama za mutu ya batu mama boko la ka batu boko la ka bana même bisika no sozali mama zala ka lolenge ya bo mama za mwasi oyo azo sala po batu bazala ta na foyer soki mama siliki makambo zala ka biente même na musala soki mama za na likambo songolo makambo simba kate pourquoi mama za mutoyo abongisaka makambo yango na bandaka mingi na biso ba mama entre bisekele ya libala na sekele ya libala wana papa kendaka musala mais mama nda yebi sekele wana to sala ka nini to zongisaka nini tant to koti na souffrance lelo bovani na mobali na yo bobala ni to bala naka pour le meilleur et pour le pire to bala ni to lingani to beti maboko ya bato basepeli mais lobi tant to kokota nda kwa libala okomi ko sentir ba souffrance za ndenge nini lelo koti na libala ovani na mobali bozaki na vie moko luxe et comme na moi moment mo bo vie changer bokomi na moi ba baisse
et ça peut moment souffrance ce qu'on a moment na moi soko sala ndengeni okoyeba ko supporter mobile non na moment wana ndeza moment o penza mobile yeba ke moi ça linga moi ça yeba ke mobile lingi ngai nous tous na moment ya souffrance le binzamba ko sunga bino boko bondela ko sunga bino boya ko koma malamu peut-être basi mingi ba négliger mibale pour na moment souffrance ba koma ko regretter mibale ba koma na niveau moko songolo et ça ndenge moko na yo pe mobile ozofanda na moi ça komi na souffrance moko komi ko bela maladie moko songolo pakala et pesio mabe ok ko changer moi si le temps moi sona peut-être yo kasser moi sona ko kufa ko zongi c'est pas na bango tant moi sona ko koma malamu et ça peut kara bien te oboyi muninga na ndenga na tango souffrance to lingara te tant muninga za na souffrance au bois qui c'est pourtant lobi ko koma malamu et peut ça ba blessure intérieure papa na maman bozo na biso na butuna lelo na moment ya souffrance ko sundola muninga te moment souffrance ça ba makambo bele otori ko lobela par exemple moi c'est en bas temps bobana ki bozala ki malamu le mobile a sal accident à katani lokolo ou bien moi ça sal accident à toboki lus maman to papa to yeba ndenge nini tokoyi ko sala émission na biso ezali émission ya babalani ya ba o balingi babalana na ba oyo bazana mibali te basite me bazaba mikolo et c'est émission ya bana mikete pona butuna lelo na tango oyo mwana moka mukazo landango na yebite soka ko ka makamuni oyo ya yeza na kati a émission ya banikolo ya on tolobelaka mingi tango mama bana pe oyo baka air bana no bakolala ka ezate ke mama so sala émission azolanda émission moko songolo bana pe baza kolanda émission so za ya banikolo elobelaka makambo mingi ya kati to bandaka na salon après to kokota na chambre soko makambo chambre mwana ko yana po ayoka ni eza malamu te soki mama mwana nazo tala télévision alongwa bota na ete pose émission bana nikete eza émission banikolo pona likambo souffrance mobile na yo asala accident kata elokolo mama ko boya ye te tika eza malamu te tozo mona bakawane belé bala kata lokolo mwasa na lingi na ngaete olinga ka na tanga zalaki mobimba ya mwana do baka na vitango batunaka olingi mobali nini na ba adulte o nan babalte ba na suna butuna lelo yebisa nzambe pesanga mobali oyo akolinga ngatiliwa nza mwasi pe lobala mwasi mobali pesa nzambe pesanga mwasi akolinga ngatiliwa po soko sengelo kwa ndengwana même kanini eli bino mutakoboya moninga kusala te mais soko lobi na linga mutu pasa munene po aza pembe bonso ayino osuka soko aza ye munene ozomona teke to linga mutu pona intérêt songo na nzoto te na linga mobali na ngasa mukuse bonso kuta na mutamula yeba tabikuse bana mangote omoteke na obiete linga mobali na yo na lulenge o nzamba pesa o mobali linga otiliwa boza na ye bien congodialogue.com soko komo pona mulaye mukuse munene wato komo salela ba sentiment ya nzoto ya omoni mingi ezalaka ndengona na kasi na 4 suwana o na cheche wana to comprendre mwandambo to lingi to lobela nini na butuna elo bien to kota na kati to longwe siko na salon to so kota na kati ya chambre papa na mama omoni mama kambu o ya komi kitisa ezaka ateke o koma zoba balobaka le pardon c'est une puissance qui libère batu mingi tozana borgay na liba toza balolendo dozo sentir pena mwasi moko lufundu mobali moko lufundu pona nito li komi kitisa te komi kitisa ezokisaka te komi kitisa ka nango kuto eloko moko te elongolaka pe beauté na ote soki pe ndenge nini lelo ozana kati ya chambre na mobali na yo soki mobali abimi asimbi na nzoto ela na bosiko na tuna 1 plus 1 est égal à 1. Muninga auti kobeta libanga. Mama tolonga na blague na papa pa na butuna elo bozo portita olanda biso. Papa oti libanga mama oti libanga to boiti. To utaka libanga muto alembi o ya lembi boye. Bosiko bino bo lembi banzoto lembi na ngote. To bo mame lembi te ya papa pe lembi na ngote. Bosiko yebisanga yo kuno lembi o kuna lembi ba bilo ba pe na mo ito lia kabile na biso na butu pe senga to lia. Bosiko tango boye lo ko soumission zate na moko. Soki muninga siki ko simanga te moi j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué to boite. Yo fatigué nzoto banzoto na biso fatigué te. Po bango pe na besoin ba lia bile na bango ya butu. Siko yo lia ki na moi na butu siko ba lia te pour 1 plus 1 est égal à 1. To yo kanaka nzoto na biso ya mama eza ya papa eza ya mama. Et loko na kosenga biso na butu na lelo na makambo nyonso to lobi na 4 suwana to yeba ndenge ni ya kozala na soumission na ndenge ko soutenir ko souvenir nini souffrance nini o yeba okoyi ko sunga muninga na nini so aza na passe bona ko soutenir na nini na osala bona nini tant to koti na ma chambre muninga sengo malgré za fatigué okosala nini na yebike mibali ningi ba betaka libanga alembi mwasi pa beti libanga alembi okosala nini soko yena ndako za fatigué oke ko sukola mama atieli yo bassin ya mai
bassin pena ya mai bassin tango ko tshelo bassin mai ya moto te bassin pena zu mai na pompe a tshelo tango uti ko sukola olembi ovandi mutakala ndenge babota tango tala air pendant 45 minutes soki 45 minutes ekoki mai wane ko kota ona nzoto ko koma makasi après maman asimbi papa amatisi na mbeto mama papa za lokola mwana no aliboso il faut lengela ke makasi lokola mwana na yo ya liboso atoza na bana 15 wana bango lengela ka mobile na yo et puis vrai libala o eumeli eboti bana pe bakoli libala ekola kate libala ngese nuit libala kutenuna kate beaucoup plus bozo kola pe beaucoup plus mabozo ya kitoko na libala faut bo clear makambo bien alors tant bo vandi opangusi mobile no mai malgré ça qui fatigué pona yebi na poto période à malili makasi mobali nyonso olandanga na butuna lelo nzoto ya mobali ezalaka pa na force makasi te po malili pena soko leki ntema na bino témoin siko yango mona mibali minga oti libanga lembi mwasa komo lobaloba te mama na place obima libanda o déconner na oti soko zu technique wana osalika ko tche bassin ya mai papa vandeli yango pendant 45 minutes akoma makasi après tanga akoma makasi busangani na bino kozala bien wana mama pe omikitisi papa pe omikitisi na moninga mais ba mama mingi mobala yaza na posa na yeba sangana tango ba kosimba ye abandi ko ganga komikisa na chambre ezalaka te eza malamu te faut komikisa na makambo ebele omikitisi pe na mwasi na ona mobali na yo boza à l'aise bino mibale soki tokoti na likambo ya kosoutenir même na kata chambre o soutenir mobali na ona nini mama peto ke to zonga za makamno ska papa bandaka te pamba mobali ka ya bandayo do yo maboko na basala ko tuta ka bapone kubio lokola et puis moi ça za maboko makasi te mama moi ça za maboko peteta moi musu maboko makasi ko asala soki nini non faut pas la mafuta mo ya pete il faut soutenir mobali na makambo ya bien na kata chambre ozo bongisa ye o simba ka pe yo mo pena no bandaka na mobali wana o bi se papa ozo ali bien moko olobini ne do o bandela ngo pena be lelo ngana to sala bolingo to sangana bosangana ya mwasi na mobali so tant mobali azomona biloko abongo ozana ngo sike pa mobali te yango no moni mibali mingi bazo bima libanda soit disant makambo asikama basikana bolingo zana ngoti ka mama makambo oyo chaka no kate yango na yake yo kango libanda mimona ngo danger eza danger te to yebaka ndenge ni na chambre to kozalaka bien makambo ya chambre ko bimisaka libanda te tant mobala lembi osali technique wana bassin akomi bien boko sangana kitoko mama yebaka ndenge nini ya ba souvenir nini ya malamu papa sala na vie na yo ba papa mingi azalaki na bomengo pesi yo bien lobi papa sana mbongo te alongola kuna eloko ni osalanga eza malamu te to yebaka souvenir nini moninga saela yo même na kata chambre ça ba souvenir ebele bino mo souvenir ezaka nini na kanisa lo mo souvenir ni mo salanga ya bien fête mo salanga mo kolosongo bino mo kazanga souvenir pas ça lelo nini na cadre pas fête ça ba souvenir mo kolomo sepelisa kitoko lelo pe salanga lo kwa mo kolwana papa pa kanisi c'est ça qu'on appelle l'amour et ça karaté babolingo mo makasi outi libango ye ondre to kumba soki nini ko kumbelanga papa bébité omoni appareil ya radio tant zo manipuler zo luka chaîne kitoko et ça ka bien so comme forcer chaîne papa et ça papa me sobe bolekisi mana libele ndoko zo finer soki lo boy bateke libele penza rapete so zo finer mutuna libele pour kangise pe maoni papa nanga to boité caresser moninga malembe au ka pe plaisir yeba pe parti ni mama dingaka yango mona ba couple belé ba discussion za la po tozo za na dialogue te mama tuna papa te ko sepelaka nani papa tuna mama te ke o sepelaka nani or que na bolingo fo muninga yeba ke papa sona simbo oka bien wa papa sona oka beso ko siminga koto bon mama oka bien na oka beso ko siminga koto wana zo sentir que mutrom te bi position na ye boko ko changer na bino melo ko na boyebi ba position na simbi koto na zabo ko zala bien yo linga ba tu na ote papa ki dictateur na otika pete to sabat ki dictateur na chambre ko ro makambo te papa na to boite yo ki dictateur ka lo ledo me bana nikela nzele ba beta wana mapeka ba pesa wana kombo kutulem su papa zoro o seka fort na libanda minanda so ko muzo longo kangi papa yo na nani sola ka bien na mama bozana makambo malamu souvenir ya kitoko makambo bien o ezaki ta mwasi pa vandi ata mutu mwa nga mbruye ya talite papa bana ngape na makambo azali eza malamu te ya kuzana mwasi okange longi muninga ko senga ate ko ne touche pas ba toucher to so ba toucher na ni mire papa ta mo peto yeba peto zala rapena lo lengi ya ko répondre muninga eza ndenge mo pena ba mama mingi tozana bizaeli na lobiteke boza tozana bizaeli so mobala lingio makasi okumona mobala lo kwa zoba mobala za zoba te mobala zoba zati soki muninga lingio
yo pe lingaye ni pesa basi mi bana bizala ko ba mobali nanga zawa a ba nga na compléter a bezaka nini mobali azalaka yozani yozo mona za na ko sa ele loko ngo songolo pakala et peso vertu ko biloba loba mobali ya yuma azalaka te mobali nyonso aza mobali et po aza bien en plus mama ko zara na habitude ko envier mobali songolo pakala te et mobali bien soki yanga pa zalaki bo mais soki o prier nzambe no pa comme ça mobali no lenga ya qualité ya mobali yo lingi pourquoi envier car ne faut pas être complexé dans la vie complexe ça na tinate yo envier car mobali pakala songolo ba peso le ba ngo frère José ndita kanga photo zonga bien au moins niveau mutona zalaki na ndenga komi bongo yo linga okumisa yo te ka ya muninga bongisa pe mobile na yo mama kozala bizala kwa mfie muninga te mobala muninga te po aza songolo pakala oyebite azwakana nini papa pe kozala na bitidi ya kwa via ka mwasi ya muninga te mama so alata akitoko sombela pe muninga pesa pe muninga kozala na bitidi te muninga lati nini bobole et puis mama na ene seselo ko mona butuna lelo yo mwasi mbozalaka ba couper minene ndoko ke bilanga taleza ba couper msu ya kutambula ya chambre te papa kamata couper wana lata ozupa string moko ya kano oyeba string wana pena ata papa za na posa fetite soko lati string ensemble pena soutien au betele pena tout ah mama faut séduire pe mobali na oko o lekele penza o salele bilata ata moko mobala ko supporter jamais yo ko so kalesu musumu nene zo espace banda di bumuti na mamipende ata mobala ko mona peni na kati parti ni mobala ko sepea nango yo mwasi mobala masasa mba mi ebelo kwa nganga na tuna mama esa ko nini pour une femme faut kata ozu masasa mbe belé et comme chocolat et boni pe mama na ngai papa pe kata pe bien moi c'est un bel bakata na maman kati papa kati maman l'amour c'est la réciproque mais le lot papa kata et ba maman mi au sexe nga e mobali nanga aza soin katela ki babenga kozala ko yeba liwanda bo nana katela ki yo ekuna musupa benga mama chérie mobali nanga bimeka bo e aza propre akata ngo kwa Nike na bi est-ce que oza normal bakato ba poil kwa Nike ya mobali no pe mutakati lo Nike no yebite poso ba ko na Nike o yebi mutakati yango mais mutu musu mutaka yo boza le veto yo moko kata mobali no poso sepela bakate zalaka yo moko kataka yango yo pe papa kataka mama kataka papa hein papa nangai mama nango zala na butuna lo format to zala propre mama tango to sukola to yeba to sukola marque nini ba mama mingi ka chema likolo il y a des femmes mobali pena fungole makolo regretter fa na tika même au Québec libanga ngo lembi mama na mai ko lexati mai ya pamba et puis mama tango koti na zongo na toilette mama ko longola salité na papier te mama ça ba partie belé ba partie na mama yo kamataka ga papier olongola bongo ba saleté mso tikali nana ngo sunga yo so wuti toilette sukola na mai propre kamata yango ba potel bu me chauffa biso mokimo ba potel bu est-ce que potel mo bien pour nani to sukola ngo pour salité wana lelo salizongo no bo salizongo o sukola ngo te ce n'est pas normal en tout cas na moi makama mikemike auto sali koloba vraiment na bike ba mama nyoso bolinga na butana ba papa bozala ya kosepela pour na émission congodialogue.com. Ba congolais nyo surtout ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotala ka Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te otala kapeka ka Congo dialogue tembete ya so ata nazali congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala congodialogue.com.